Mbote mwana mboka. Mbote ndeko kabwe. Bayi mboka bakolanda on a pourquoi lelo na chaîne na biso Océan du Congo se présenter kombo nani pe ozanani pe ozana ngambu ya parti nini. Ngai Patrice Molongo nazali na parti ya ndeko Martin Fayulu Matidi kombo ya parti ezali SD pe nazali communicateur ya oyo bapanzaka sango nzela mpona koyebisa bosolo na peuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon mboka tofungola basango na mai o etali politique ya mboka na biso tomoni na ngambo M23 bakobundisa ba FARDC na biso ba Kongomani bakokufa vérité humanité balobi bongo ndeko Kagame moto azana sima ya bitumbala me ngambo ya ndeko Kagame to yoki ye pasili koloba ki alobi ye makambo ya Kongo ekoti ete ye makambo ya M23 ya yebi yango te take résister take moko ya ba imboka pe ba artère politique nini ko koloba pona likambo ya bitumba ya M23 na FARDC na biso. Bitumba ya M23 na FARDC avec ndeko Monsieur Kagame, président ya Rwanda. Président ya Rwanda yende azana problème na Congo. Aza moto moko oyo bokoki kosolola kana yete. Parce que comportement na ye face na Congo ezali malade. Le M23 ezali 80% ce sont les Rwandais. Tiens-moi quelques Congolais pour là. Tengebino moko boti koyoka mokonzi ya Seni oyo atelemisaki ndeko Félix na mandoti kolekawa oyo président Martin Fayulu alongaki boyebi ndenge yango elekaki parce que kaka même nanga wana nde moteko lobake non oyo alongaki nde Martin Fayulu ye moto asimbaki akei aza moto akisangani akei bayokani batie lisusu numéro 1 ya M23 c'est-à-dire na kati na bango ba Rwanda bazali na ba Congolais mais ils sont soutenus na Rwanda c'est-à-dire Kagame Museveni pe azali na kati na président ya Burundi akomi kote pate patanto akoti tato net azako milibena pe lisusu oyo ya Kenya akoti pe simana. Donc, baza ko attaquer RDC. Kagame a koki ko wanga te. Mais non, il y a un problème qui se passe. Bango pe bazali ba nyamate. Ce sont des humains batanga. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toujours na Est wana et puis bakanga ki même ba Rwandais na basoda na biso babimaka wa komoni bango pour montrer que présence il y a Kagame azali. Maintenant, c'est pour connaître la vérité, qu'est-ce qui se passe là. Cette vérité, d'après M23, balobi que basala accord na ndeko Félix. Et accord wana ezalaki publié pour la Congolais aye bayango, c'est à travers ya monoko ya Kagame. Alobi basolola kana ibango bazalaki na Kinshasa. Tout le monde a yebi yango. Même lié moko bato na de pes ba yebi ba Congolais ba yebi. C'est un problème toujours ça l'hypocrisie. Mais non, ce qui boyokani, il faut accord yango pe ce qui comme na ba bitumba ayebi sape bato ala kisa comment tokoki pe koyeba accord wana pour permettre la solution et de vite. Et Kassinangambu ya mwana mboka président Félix Tshisekedi ya lobi ya signé accord moko tina ba M23 et puis bino ba Congolais boko akize bolobi ke ye ayambaki ba M23 ba vandaki awa na Kinshasa ya lobi ya yebaki te ke ba M23 ba sele ko vanda awa katikati na Kinshasa. Alors pourquoi bino ba Congolais boko akize ka ke ye a signé ki contrat ye a signé ki ba accord na ba M23? Voilà premier élément oyo tomoni suspect. Biso na incité le président Martin Fayulu a sungi Tshisekedi mingi ndeko na ngai Fachi. Basungaka moto ndenge ye nini. Tango ye moka bani koloba likambo ya Rwanda Uganda.
Dès qu'on matin, le président Eli Fayulu a eu décision à Kamati, bande konaye, un militant, a appelé les pays sur le Congolais, a commis, il faut marcher contre Rwanda, Ouganda, Burundi, a commis na bâche au saut. Marche à Tokobana na 4C3, Tokokele Kosuka na ensemble pour en esika population surtout de Rwanda. Tango toza koya na marche wana pour na attaquer ça toza attaquer Rwanda, Uganda, Burundi. Tomati na noata so de mutote tomoni ba VTTI ba attaquer biso na ba gaz et il y avait des morts. On tozo kuna na Rwanda. Mais il y a mon compte de Félix a lobby que ezali Rwanda na ba Uganda. Talanenge marche c'était pour le soutenir. C'est là qui soutient parce que dans marche wana communauté internationale ba komona que oui, qu'est-ce qui se passe na Congo pour ton moni basali boyo. Et c'est là qui plainte mais à penser soutien. Et mon ami Paulé n'a vu sur la bateau que c'était les Rwandais, et puis les Rwandais soutiennent par celui-là, le président Kagame. Le président Kagame, c'était mauvais à sa moto. Yamabe. Nayebi sibino peuple congolais. Ata binenge bino mozali kuna au coopérer dans Rwandais, vous avez un sérieux problème. Parce que le Rwanda a un souci na Congo na biso. Dès que Tshisekedi Félix Alobi, toza un problème na Rwanda te. A effacé Rwanda. Ce qui est lobby Rwanda parce que les militaires sont basés na carte. Les militaires ce sont les Rwandais. Naza na problème na moto côté, naza na problème il est na Kagame. Moto tout à la naïe. Et puis tango le président Martin Fayulu Ayoki a provoqué une marche contre Kagame. Tosali Libaya na exécutif na biso Clément Mouza. Tosali Libaya oyo tokundi Kagame. Totie même na kuuza liboso, totie drapeau ya Rwanda. Président Eli Martin Fayulu liboso, biso sima, biso tozenge le pesita. Oui, mais chez nous, c'est Fayulu, le président Eli, avant, n'a pas tourné, pas titulaire, puis surtout, Totamboli, pour la Kagame, Toko Manalimete, Batake Bisso. Et qui est tout ça là, en face, na première rue, na Raphaël. Attaquer Bissot. Mais il dépêche, égal là, il est Félix. Mais comment il a venu dire que c'est Rwanda, pardon, Kagame. Mais le président Salipon à Kagame, c'est un soutien. Mais il est beaucoup pas à Bissot. Donc on a essayé un peu d'analyser, il y a un ça n'a pas. Les Congolais, tout Fungola Misso, il y a un problème qui est là. Moi, Nataza na likambo ya mabe, il fallait dire ça, papa. Papa Koyoka, akolibisa kotala kuma, tokoki kozwa solution wana pour na sauver moi. La famille est biloko wana ezalaka. Et ça s'est fait, c'est comme ça. Le président Martin Fayulu a pensé même la solution. Comment protéger Ndeko Félix, quel que soit. Il a fait tout comme au Conseil de la République. Le colosso sali bakoro kuna bango baza bazo bater tika biso to le kaliboso tout ça la réforme première réforme de Rwanda côté militaire ba congolais bazala na ma position infiltré wana parce que la force AFDEL ezali toujours le Canada au Congo ezali AFDEL. Je suis 10 fois plus fort que la RDC. Il n'y a rien. Parce que les infiltrés continuent à se raciner.
ayokaki yango te soki tosalaki au conseil ndeko yo ozala kaka président nasi nalimbisi yo likambo te zala wana tosala ayi koluka mosala eloko mosusu mpe ezoboma mpe ndeko Félix idepesi biloba aloba trop Kabund, après avoir analysé lobby, c'est un danger pour la République. Et puis, Makina Monokoya Kabund. Ce qui pèse à la Kinanengake, Eto, Mungala Moko, Tota Mosusu bien, Momoyaka Moko, mais Kabund, c'est un Moluba. 10 ans de père et de mère. Attali non après tout, trop c'est trop. Peuple bas aussi là. La présence de Konango au sommet, c'est un danger pour la République. Maintenant, il tout le monde a fait un effort pour Bob Bazali prochain ailleurs. Pour Nakota, la Kissana no Bisope, accord avec Zandengenini. Pour tout le cas, on avait suivi Kamere. Anobi Tango accord Wane Salemaki, Ngai Kamere Nayebi Yangoti. Ni de pèse ayebi yangote seulement président yemoko moto ayebi meba autre autres sama et singler les ala respecter moto yo soto ala tozo sala ki ko président pour nani boye ki sabiso soki bolingi ndeko Félix bolo soki pe bolingi était bolo parce que ce que moni moto zali ko yepe na mwana il faut que ba wana zali moto donc na mwana ko sembo que beza moto lumba wana to le kabwe mais bino bokomi parce que avec des petits intérêts au moins na se boye na l'équipe boye au komi ko appuyer ka moment où nous sommes celui qui est au-dessus oyo baza komona ezali kaka ndeko Félix bon oyo nyoso bazo sala kana à côté aujourd'hui va partir na Rwanda. Le président, surtout, tout ça. C'est là pour mon côté, pas dominer, pas qu'elle me fasse. Puis, ce qui sort, c'est accord. Nous devons comprendre les Congolais. On a construit Mboka, Batonga Kamboka dans le Koutate. Ce qui est là, si nous aimons Ndeko Félix, nous devons surtout à Zaka Kamabete. Nangayo Nazoluba, Nazali Namabeni. Pourquoi Batou Belaka au lobby, Bassambele au Piki. Donc, moi je crois que les M23, Basala Kiawa, na Kinshasa, Nana Lobaki, Kagame. Depuis Baloba version Nana Kagame, Nayo Kata Mutomoka Lobateke, non Basala Kate. Et nous commençons à comment on peut savoir ce passe. Le peuple beau, il s'engaille. On attaque les ambassades États-Unis, pays, mais il y a des alikaka vides, donc mon côté, même il y a aucun des Akakamala. L'Ouvou vient de Rwanda. Oh non, ambassade de Congo, ils allaient pour travailler pour nous. Qu'est-ce qui se passe, le peuple congolais? Cette question, nous devons se poser des questions. Entre Bissona Rwanda et Zali Kabo, vous devez savoir qu'il y a toujours un esprit d'empire Imatuchi qui doit être s'installer dans le Congo pour Yebi Yango. Il faut que le monde occupe le pouvoir. Alors, mon tonneau sautant de Salaka, Rwandais, c'est amené. Nous avons même la boue, il y a microbe, il y a tuberculose, Beka, passé des corps. On met mis dans la cour. Si vous avez la maladie, tu vas venir comme la maladie. Vous n'avez pas de problème. Boté Kakosai la biso, Makambo ya pamba, Ndeko a un sérieux problème. Ce qui est lié, tout protéger et tout protéger les afungwa la motema aïe à aider à que tous allez pas congolais tous à la pour mon corps. Mais c'est ça qui appelle la prestation à serment et à l'obaki bayi opposa bayi baso bakenda qui élection na ya beni bango o azana souci mboka ba travailler ensemble tout moni ba opposant mususu ba kei mais ngambo mboka ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi ya sili ko kende te pourquoi kasma kanisi na bino bo kei ko poussa na pembeni ya Monsieur Félix qui était beau pesa pour mboka kei liboso. Voilà un grand problème. Le grand problème c'est quoi? D'abord biloko mosusu na comme Saka Félix
ngai moko personnellement ebele nasepelaka na makambo te oyebi na comme ça Félix alobi voici le changement du Congo c'est Martin Fayulu. Félix ndeko na ngai Antoine a voté Martin Fayulu. C'est un choix judiciaire. Tata Yabotiyé alobi voici les soldats du peuple. Ils n'allaient pas battre. Moi, Nalobi, voici le changement du Congo. Ils n'allaient pas battre. Soki Olingi Ndeko Félix, Oza Simanaye, mais Yalobi Martin Fayulu, c'est le changement du Congo. Yo côté le Mela Fayulu na Likaboni. Tomonia wa bato MNC, bakeku ne pena Ndeko Félix. Par moi surtout baladi bako. Mais tant que Yé Félix Alobi, il faut à Taliti non. Je dois voter Martin Fayulu. Na Genève. Voici le peuple congolais, le changement du Congo. Yo Soza Simaya, Ndeko Félix, Olingi Yassol. Mais il faut Martin Fayulu, au bout de tout Martin Fayulu. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est un problème. Il y a Martin Fayulu, Alingaka Kogade, personnalité, valeur. Basobaka valeur était. Au monde Ndeko Félix Aouti Kolobalobi, naza na confiance na justice yote, na likabota les caméras. Parce qu'il manquait un élément matériel. Mais surtout, à Tabaloba qui va français na bango ya Milayi, to bandaki kolukato mona comme c'était un dossier technique. Oye sengi bambongo ba sorti banini, il y a toujours des documents. Ton monata document moko ke Kandera signaki que mbongo et bima to ba sa to mona yangote. Makange Maki qui était le président? C'est le président Félix et c'est son directeur de cabinet. Tango tel nom justice yo naza pena na confiance était. Alors il va tout caméra wana bi asakofa. Oh non, bazalaki na bakor na bango na bananga. Et c'est que bazalaki na bakor nanga zoloba. Mais tout le capé côté adverse va non t'es accord les alaki te. Soit que zalaki a présenté tout et là comment que zalaki et là comment on a toujours capé. Mais il brandit à comité na babito. C'est comme en quelque sorte accord après Kobe Bissa. Il n'a pas esprit à ma respect à ma part. Le président Eli Martin Fayulu m'a dit Aza moto moko a battu la personnalité na yo. Ayebi moyibite soki olobi ke yo la président soit ministre de Sikawana. Tant moya ko sana ministre. Ça c'est un exemple que je donne. Et c'est un exemple. Olobi na la ministre tanga ko travail soza moyibi tout ça ndeko ko za na place té. Bato pe ba message na culture ya moyibi. Cette histoire a commencé depuis rétrocommission. C'est ce qui a créé le danger. Namboka eloko wana et rayonné. Na ndengo zo mona wana moto soki asa joye ministère ko mona kaka c'est fini. Tobiki et c'est fini. Tobiki moyen penza ya kosala penza tokendela ndenge bien c'est difficile. Tu es sûr que Félix n'a pas financé Bamisala? Il avait financé. Nous sommes sur la Mouka, Tozala Kabana, Mata, Tozaka, des vérités pour les automoni à Malam, total, oui, ça ne sert à rien. Pour l'intérêt en Mouka, Tika te soutenir pour la Kagame à Sal. Tout ça, la Kaka pour l'intérêt en Mouka. Bissot, pour l'individu. Et c'est ça le souci, Martin. Parce que tu sais qu'il y a des soldats du peuple. Le peuple, c'est les Congolais. Pour intérêt des Congolais, il fait tout. On a ça à se pencher. Mais dans la culture, on a bon, les potos, on a tout ça. Il y a un intérêt à Moka. Nous avons besoin d'un beau dribbler. Beau dribbler, dengue, caméra. Comment non, mais mon Thomas. Et comment Martin, c'est comme ça, il est toujours rétracté. Il y a mon moniteur qui va fabriquer mon poisson. Tout ils sont surtout ensemble. Nabandeko Moïse Katumbi, Nabandeko Bajon Pemba, Tango Lobi, Moya, Matataliti, Terre.
Boyete. Bandeko Jean-Pierre Babake, Naba Moïse Katou. Nos amis sont là pour Mositu. Tantôt, Bino Mongo, Bino Mongo, pas. Mais Martin reste constant. Constant na yezate ke aini ndeko Félix aina yete. Bon mon après si un boto. Boto e ba personne et comment qui problème. Ça parce que c'est un chrétien. Vous devez savoir, le président élu Martin Fayulu, c'est un chrétien. Dès que vous avez pour ceux qui sont chrétiens, ne loko bosala qui est en 2018, avec la Côte d'Azam. Bababiye, c'est congolais, tout ça, c'est caca. N'a pas de force. Qu'est-ce qui lui empêche qu'à Côte d'Azam? Martin Lobité, ce qui est bon, mais pays. Et pour Nakate, et pour risquer que nous payons des Konagaï Mossus. Na Télémi, pique na Koloba, et pour ça, c'est comme ça que Makamozo Bokate, Ndeko Mossus Akedaki. Même base, oui. Andimia qui paye Wanati Bakomi na Souka. Mais moi, c'est Katoumi. Akei. Et Tekali, Ali Boko, Balé, Kuna, Maman, surtout, on a Mandeko Félix, Balé. Quelques minutes, et tu connais 3 mois, oh, la bébé, beaucoup d'azali ma mère, a fait comme ça, quelqu'un prend la bouillée situation, on a comme opposant yango, mandat pesili dans l'hôtel, mon talobi na sina comme opposant. Quelques éléments batikalaki, na gouvernement pas autre ça. Bon, ibino moko boye. Parce que l'argent, c'est un directeur. Il touche un bon il est économiste, à ça qu'on multiplie, à ça toucher, et c'est Kazali côté élite. Mais on a une bombe. C'est l'argent de la population. Mbongo na biso nyonso. Yo sali kafia ze on a commis na bombe. Et puis dans le bateau ça bien on a peuple congolais. Non, azana bombo. Non, c'est bien et non c'est comme ça que ce n'est pas ça. Tokotonga mboka ndeli. Martin a outi ko ça misana na mindele. Mondele sur à côté élite, c'est toutes les qualités. Bon. Quand on a dit qu'on a tantôt, vous avez boyé, il y a mon nom qui est rétracté, et maintenant, on peut pas faire des gens et là, on a bambousé, on a poutoulou. Bon, ceux qui m'attendent à la Kima. Vous pouvez croire, mon temps, on a maté, la personne est 5%. Papa, personne qui pousse ça, non, ton Angola, 4%. À quel n'a pas député? Sorti député Zaka, il a fallu bah. Bon, est-ce que dans mon cas ça joue? Dans mon côté. Donc voilà, Martin a résisté parce qu'on n'est pas constant dans Dengue Yamasolo. Ce qui constant égalité que tolobi to sukani to kani wana to suki pe boy to kende to sala pona peuple à mon avis on risque que to kende boy to créer bon moment na ki pe komona tala ka payer si kotaka kote bo bande ka ko ba falo vous comprenez cette azali il voit plus loin c'est comme ça que il a tala que non bande pourquoi pe ba ba ke afandi na ye calme na sota la kaka ndenge misala bino moko ba congolais bolandi na ba parti politique na bino na ndenge taboli na ndenge ba ikola on bozo kansani et ça est bien comment bozo ça le kola ba hypocrisie mais moyen de vérité au moment où nous parlons les élections continuent toujours il y a toujours des discussions si discussions au moins na ndenge ni régime ya ndenge Fayulu doit résister parce que il y a plusieurs raisons. Quand Fayulu a constant, ce qui est solo, Fayulu a tellement la population, a tika la population. Taka ndenge toyo kanaki na Sainte-Thérèse. Bino boko train bisote, bino boko sala ko bisote. Fayulu pas boko train ndenge na ko train binote. Mo susu pas la mais totika kana Martin Fayulu. Kaka ndenge ndeko Félix
félicitations na Lobolo, Makawana. Eli Mosantu wana, Ela na mutu na yo. Voici le changement du Congo, c'est Martin Fayulu. Mais tant qu'à faire une bonga wana, changement peut ça le mandenge. Merci. Merci de commis à Souka. Moi, message à Souka par rapport il y a 2 jours à Tozoyo quand M. Félix Antoine Tshisekedi président a recoupé un bon de Kagame pour la construire la maille au Italie à Est pour la construire la Bitumba au Italie à M23 le bien construire la M23 na zokuta na ndeko Kagame pour que ba sur l'état qui peut congolais to comme il a besoin de Souka moi il loba par rapport il y a beaucoup de gens pour ba imboka ba ikongo mali mususu ba ko tele melango ba ko boya mais point de vue dans l'état qui acteur politique beaucoup de gens M. Félix na moi ndeko Félix a segré ba ke aza devant bande konaye Asa deva bande konaye. Aswa ba congolais le kola ba congolais te. Comment? Après tout ndeko Félix. Vous allez ndeko. C'est quoi ndeko nangai? Ezanini. Yo wana boko kende siko beaucoup tana pona makambo yona Kagame. Sika yo. Oh Rwanda. Nazana problème na Kagame. Kagame pas le ba corps ezali. Yo tozo ba corps ezali. Mais pourquoi que beaucoup dans la Cameroun? Ambassade wana wana epouja makate et tout ça makate pour nani. Oya biso to yokite. Biso to yego ya biso zo fonctionner. Likolo ya jouer dans biso. Et les gars là qui me mêlent. Qu'est-ce qui se passe? Vous lui dites bande kona yo wape. Ndeko. Ezanini. Solo là, des gens qui ont moniqué, faut qu'ils aillent. Et puis il faut des attaques qui montent à l'eau, faut des cacaillots. Non! Et ça, mon bout, qui n'ont pas faute. Et ça, même Joseph qui n'ont pas faute. Et ça, même Kassab. Non, il n'y a pas faute. Tout le monde, et ça va pas ça, monter sur toi, à part Jésus-Christ. Ce que l'on dit, il y a un danger, bandeko. Bon, il y a un danger. Tala di kamboza ozako. Biso to côté kayote. On va toujours protéger. Et nous allons maintenant lancer offensif. Biso yoso. Parce que comme ici dans une citation. Et puis le Cameroun est comme ici Congo est comme ici un groupe baliaka bamisusu bazala ko pandingo. Le président élu Martin Fayulu Tangazala qui est député national. Abimaka député provincial. Et ça dans la réunion, Basala côté à centre Nganda, pour le ceux qui 5 000. Il faisait tout. Abino, il faut quand même un peu se retrouver. 5 000 et puis ce pour qui s'en a montawana, to qui t'en a annoncé, to qui se rappelle, et ça l'a combat pendant 4 jours. Tanga, je suis grippé. A raté 2 jours, pas profiter 5 000 euros. Et comme ça. Oyoka qui me mettait dans le bâti 21 000, comment est-ce qu'il y a bon, on m'a demandé pourquoi il s'appelle Baninga Mosusu. Kakabino, puis au final, il m'a dit voilà. Moi, je crois que Abandate peut oser Dengazawana. Ndeko. Ce qui a bêti Kagame Likoff. Quand on va couper, mais société, c'est la Congolais, tous allés. Déjà, ça là. Il y a des ça, ma Cameroun, il y a des gens qui ont pour Kagame, ça a cannabis au terre. Bazana ba technique na babo bazana okola eloko wana nini sonzo soka yino kwa nini yo kasika kangwa asa kosala kaka akota na nzoto souci na ya bango rwanda ezali kaka empire matuti po ba konto Afrique nyos tamo komona epe na bango bawela kaka défense bazalia si bazala kini au côté kaka défense parce que ba koti saka ba mitoki ba koti saka ba soda po ba créer l'eau na bango et l'eau ya ko Olanda yo bazolo baka na yo wana te c'est pour l'argent tala ko kutana na yo moko tozali ba congolais zungu wana fumama total la comment to ko sala na ba tala ninge biloko ba bazana de bazosala c'est toi les congolais
azokunda tokoki kobunda biso nyonso to tomona makambo ezali na nzungu eloko nini ezali kuna na kati ya famille tomoni toluka solution mais bilanda alanda wana yake oyo aseki boye beton oyo aseki na boye beton ça c'est façon ya koluka bon soki mpe bato yango balobiki basoutenir aka yo ntango oza mokonzi moto so azosoutenir na quartier na ngai lokola bato na ngai bavotaki namoni baterase ezali awa ye mpe azosunga biso mpe na mwa mbongo na ngai oyo tika nafunga baterase oyo nabongisa emona wana soutien moi esika onzela oyo ese ekomi boucher tika nafungola mwa bavenu eza mwa nini mwa nene moto azosoutenir parce que soki ndako etelemi likonzi moko moniso amina mwa likonzi mosusu atelemisi wana kozosoutenir kaka na monoko je vous soutiens et je vous soutiens c'est les corbeaux les renards tosengi na yo biso tozali binemi na yo te mais soki kaka makambo omemi pour le développement du pays, pour la paix, la prospérité, un Congo fort. Wana osonyati motema ya lamuka. Surtout ya président lui. Congo est à la fort. Uni. Bana Congo ekolo bon, moko et loko wana ekote. Et puis deux, il faut Congo est à la fort. Motazo Santé, vous voyez la série à beaucoup de au Sakana Zéro. C'était un Congo fort. Tous ces non! Nous sommes là. Bande Kobazale. Même à Congo, ça la fort. Développement. Développement parce que il faut tous la développer. Non, comment on a prospérité, mon ami pour le peuple congolais. Jamais au Kalamuka, à cause de comment oui, il est dans le chemin, il n'y a pas congolais, c'est pour l'intérêt de l'économie. Mais ceux qui ont dit qu'il y a un béton, sans compter l'objectif, il y a Boka, il faut comment Boka, comment construire, comment la paix, comment le développement, comment à la force, unité. Talana no comme moi que le Kakuna. Sokotali, IDPS, président nani, vice-président nani, ba secrétaire général nani, atanengo tala ki président même atanengo yomoko na makambo na yomoko. Tala seni nani. Ole Kakuna na bato justice banane, côté ya finance banane. Ata yomoko so monate. Ba congolais se occupé bazota. Mais on les mota pesa non. Na tango ya Mobutu. Azoti na bato pai. Attaque Kabila, bon, on a qui? Moi je crois que les Congolais Poutika Kolukata, comme Maka, à cause de la Banzela, il y a Mabunga. Il faut quand même à cause de la Banzela, il y a Malam. Solo la Kagame, mais Congo te ségrège à la force. Et cause à la force, à partir de l'initiative, il y a eu créer fort. Ce que Fayoulou. Si c'était moi, je dis le président Fayoulou, c'est un président élu. Venez. Mon papa le dit que voilà le soldat du peuple. Na yoki biyoka yoka tokuta. Après ça qui envoie devant tout le monde pour la coloniser certains chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, Azana manifeste. Manifeste, c'est un programme, ce qu'il faut faire des bons gars. Mais sans que Fanny Nangangaye Moko, Asala Kelo, Bosololi. Ya Saline na Mindele. Yozo Sala na Beindo, Ya Salaki na Mindele, Mwindo na Mondele, Soki Bakut, et Kopimisa Lokola hybride. Hybride wana eza mobilité. Mwindo te hybride wana pesa pembete mais comment la vie à bateau et kozala moi nini. Voilà comment ngate solo la soki pe ezala ki na nini zonga bandeko bazali fumo na totala. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà donc on appelle ça qui est à moi. Merci beaucoup.